Tozo et Bisabino Boy. N'a pas une autorisation. Ceux qui vont confondre Denis c'est 50 places. Asamba Kotoyo, Asamba Kotoyo. Asamba Boye. Derema Awa, namoni deux petits moroboy. Ba benginga opasa tout le monde a dossier molika moto kutana. Avec un téléphone. Oui. Nabo boya dimanche. Ba une église dimanche ça. Ngana un homme organisé. Na bureau na ngape a caméra. OK. Image c'est ça. Ba koti. Ngana eto une émission na biso. Na journaliste ba on ba linga to yamba bango na plateau. Oh ba yamba mo émission. Émission to ça l'émission na plateau pour ba loba makamwana na plateau. Déjà yo kaki bango. Na yo kaki bango mais na ba doute. Balaxinga balugi image wana na page ya Walesa. Bango moko babimisinga image balaxinga. D'accord. Après débat ba 1h 2h du temps bitoko salate. Maman tu n'as pas insisté. Bazo insister ka. Ba insister to ça na mino to salate comme biso et staff na biso na équipe na journaliste on attend to yoki na journaliste aboui. Petit na ko benganga ta on a combien wa vie au mon émission. Yenga wana. Oh mon émission ngabi oui. Na mon émission. Mais abi au monde talemi na bi oui émission na talemi bien na mon pisiko yo. Boko ki ne réclamer ba mbongo na bino. C'est ça aussi. Moto aye alinga moto anati ba kosio ba futa ka mbongo te. Oza lokuta oye le susu imagine que c'est na sa émission. Mais siko ye na piège na bango ezali ke na sa émission ana. Pour permettre ba mona pendanga na plateau na bango bazo confirmer ma kamana biso de commenter. J'ai compris aujourd'hui que effectivement bazaki déjà envoyé et bagi piégé nazaki piégé et heureusement que piège on est simbité. To comme na monde ya sikate yo au kangi ngape na kangi yo zo bimisa bodio continuer pour na monika moko o ba katinda mo étriqué. Okay. Parce que j'ai atteint audio moko nanango mais na ochangote na yo kisabino kana squatter parce que bango na yo zela na yo na mona mayele na bango esika basoya na ebse mais yo mbongo ngo zo senga o ngi me fona zo ata 250 millions promettenga 250 millions yo ngana yo to zaki devant batou tito sur la devant batou na senti langage ne sanine échanger c'est comme un mutumo boye ba contacter ba tindie pour appuyer nga na olanda langage na il fallait pas bimso Johanna. Si j'ai commis une erreur, je m'incline. C'est un pardon. Mais le qu'on a évité, n'est pas complot. C'est un grand complot. Et c'est un complot terrible. Il y a des bâtiments qui ont des salles on a pas tout le monde qui sur l'église. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. Le fait compliqué, en fait, Abraham... Nzambe nanga to mama yawe to mama nanuwe sija kolela na tikina to mama nanuwe. Shalom d'abord de mère, oui c'est la femme Tamar. Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris, yes. 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maloma, où nous allons passer des forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur l'affiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Papa nangai kolo nazosenga na yo makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga.
pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Vraiment oya bino les serviteurs Patrick Mafuta Sika. Naye par rapport à dossier oyozo circulé na ville de Kinshasa monde entier. Oui, Panzani. Autre moni lobby l'église ya pasteur Walesa bateite bateika comme moko ya pasteur de Nilesi. Dans le bezalera de Nilesi de Nilesi. Vraiment dans relativement mo qui pour comprendre la vérité oyozo les canaux. Peuple congolais na bandima pasteur Walesa. Batuana oyo bazo témoigner l'église à passer Walesa. Les bango ndi batinda ki bango baya ko passer de. Passer de Nilesi aza ni na numéro ya banganga ya mutuana o mutanguma ona ni ayebi pe bango te. Bango ndi bayaki. Tozana ba image, tozana ba preuve ndenge ba côté pe na liste ya enregistrement o mutu sori na H avant ba kokota na ayena bureau. Oleki na réception, bazu numéro na yo, bazu kombo na yo tout eza. Tamba yeke luka passer ni. Bango ba yeko lela lolenge nini, passer Walesa nguma na bango ba yeke pa na yo, yo pesi bango mbongo te. Bano beta ne ba montaka ba miracle pa na yo. Denis de saluka bango te. Mais nazo kamwa lelo mpepe o passer Denis, je croyais que passer Walesa oza pena musala nzambe. J'ai vite compris que non, vous savez, la nzamba soloté. Sans que vous savez, la nzamba vous souhaitez jamais na kilt, pe na chair et nzamba est sacré. Yozo tout ma délai pour bosser un projet de rokangisa yé Nicolas chair nzamba. Pasteur Walesa. Moi na wana to ba frère wana. Ti ba yeba ça l'émission na pasteur de Boyabi jamais na salate. Na salate parce que na bibi noté. Parce que Denis laisse jamais à ce cas-là reçoit pas numéro à moi jamais. Tu vas ça l'émission à moi est-ce que moi n'a passé à Denis non. Bango ba qui n'est pas caméraman moi on a avec la caméraman na ba qui comme parce que nombre de 3 bango me balé na caméraman na ba qui na journée seul bango. Parce que Denis c'est surpris au moment de ba tu voyez maman beau. Et après chose grave passé à Walesa. Yo tu vas voir ça passer Denis mais tu vas voir ce mot bimba. Ba voice mo tu te ba réponse à moi na wana tu as ba voice nyoso yo sali pour humilier Denis Lesi o sali pour que Denis Lesi sonne yo kanisi vraiment makambo sala nzamba zana même pas passer Walesa. Je suis désolé toi pena en tant que le vrai chrétien aucun jamais que souhaiter. Ils sont venus me le dire. Avec 7 enfants et d'autres enfants. J'ai prié pour eux, je leur ai imposé le nom. Esprit inférieur. Biso toza l'esprit supérieur. Soki bango baza ba prophète, ba mona siko ke to piéger bango. Mais baza ba prophète à Lokuta. Toko zwa bango. Nde bango ba kei ba kutoko bango cha siko ba olobi na maté ya yo. Que to piéger Denis Lesi to un vrai prophète. Yo tindi ba pour piéger, o piéger Denis Lesi. O tindi bango pour ba ya, pour bo milieu musanza. Ah ce que c'est le piège na yo. O monte ba lukelio. Kaka nzamba côté yo mona cherche na piéger. Quand nous piéger Denis Lesi ba ke nzamba za makambo. Bible le bien moi la vengeance, à moi la rétribution. Yo rosa justice à mokili mais justice à nzamba ça. Le oué de basimba a été Denis ça ça le roté passer à Walesa. Bino de boba na ko humilier Denis Lesi. Alors ça ba preuve na bino tout. Ba preuve tout ça passer à Walesa. Denis Lesi a ma preuve, toi ba preuve na bino. Tout et ça. Oh ndenge blisole bandi ndenge zo suka. Olobi bien to piéger ki bango. O bossa o piéger Denis Lesi. O piéger o tineli bat ba une église ba luki pour ça une mission ba ko sama solo. Vraiment nzamba lola dasa koti makambo. Bon comprendre. Ceux qui vont se repentir té nzamba ko frapper bino. O piéger Denis Lesi pourquoi? Denis ça ça Léonie o piéger pourquoi? Parce que Walesa olobi na piéger. Vraiment nzamba azan akata makambo. Peu la preuve ça moi audio. Ma preuve ça ba vidéo c'est moi. Bon comprendre que non nzamba azan makambo yo. Piège na yo check simbi, il paraît pour le monde simbi, donc on est simbi té. Au salaire est grave. Bengaé, le numéro na bilmo bo fandi bino news bo bezo bo kanga kama lo banaye. Pour humilier. Or batongo yo no piège qui. Vraiment
tika nzambe asa justice na ono gekiri wana oyo bo former obo former na pour détruire image wa sala nzambe nzambo alola to sanga nzamba bible justice à nzambe za nzamba ko frapper na muto no sabana bandi e comme ça bandi bolo ba men boyena kids pour bon de tonga bo détruire bo ça complot bo boma mutu mo bo kangisa mutu mo pour bolo ba men église elle l'autre zawa qui première fois bo petit témoignage deuxième fois muto pe aye awa bon natiki to vandi mais pas ça la subongote esili derema awa namoni deux petits moroboé ba benginga o passe tout le monde to a dossier mo lika moto kutana ba bengo téléphone oui tu sais que la communication de mon wana ba benga ko na WhatsApp to na appel normal ba benga na appel musu c'est na WhatsApp musu na appel normal d'accord ndenge zana ba trace ka appel o bandaki ouais suka début au final ça la fin na bon boya dimanche ba une église bimage ça ngana un homme organisé na bureau na ngape a caméra. OK. Image c'est ça. Bakoti. L'église. L'église. Qu'il te sili balandinga. Image c'est ça. Comme une église. Deux jeunes garçons. Deux jeunes garçons. Moko aza na car, aza la lox boy. So image à TV kozala na émission suivante na olaxam. D'accord. Tant ba komi abino papa to ye awa to za na problème. Ngabi problème nini. Autre na problème wale ça. To kenaka o mon image mo boy mutu mo yaki na nguma boy na boy bonguma na ezaki ngate ya mukolo na 1 mètre na nga na osaka mo be machine nga mike na vivre nango alo ba bengi nga kuna tanto komi kuna ba pesinga maloba na loba ba benga ki na église awali sa pa mutu to pa akendaki na batu na emisa to ba bengi bango ba ke kuna po ba sa témoignage parce que wale sa zaki na besoin nguma ya ngana no yi banguma na oh oui azoloba yé mutazoloba ayo luka yo vraiment na matete comme amona déjà ba période wana moi so mo eza yo wana ndé to ya yé na matete pasteur du siège na ngazaki wana ba to belé ba na kata bureau ba zo yo kapé ba tout ba za yo wana bazali parce que likambango ba bandi faut ba soukela ba soukela alors tant ba sisi il y a des témoins bazali oui alors tant to singa bité ba dossier abo il faut na sur la mer. Pour y a chargé la communication, muta conseiller nga blog à communication, à ça ni facile qui a été journaliste nako kende boyete, tout kuta alobi nandako. D'accord. Ba ye nandako. Ba enregistrer ka batu nandako nangano, enregistrer ba tina numéro na yo après. Na liste ba to ba oyamba. Après bokoti. Moko aboy ko komisa kombo. Oh. Ouais, au responsable ya na ye. Ba ki combien? Ba ki 3 filles moko. Na ye Petuana, so soit disant Ivana na yé mutum ba lox ya lox pe ba on 3 maman télé ala la kitan wa songi to étudier dossier ba on be ba vandi to zaina journaliste on a boy kotanga comme na il y a internet kaka il y a internet ya nene avant yoana il était témoin d'accord alors ngana ito une émission na biso la journaliste ba on ba linga to yamba bango na plateau. Oh, ben ba mo émission. Émission tout ça l'émission na plateau pour ba loba makamana na plateau. Déjà yo kaki bango. Na yo bango mais na ba doute. Ba laxinga ba lugi image wana na page ya walesa. Bango moko ba bimisinga image ba laxinga. D'accord. Au talaki pour moni kezaye. Na tali kezaye. Na réfléchir na habité. Maman tina tout ça ndé maman tina bi jamais. Beaucoup les cas jamais émission dans mon embalé. OK, voilà maman tina. Oui, jamais et jamais. Sage. Oui, parce que moto a bon li moto en 2001. À quoi il y a les sociétés, ça suppose que ba baptisé qui est ba loba qui a baptisé ba bon limité ma moto ana à quoi il y a les support tel a réclamer mongo te pour moto yé côté élément ko témoigner, ça dit que yo mongo yé na tiki kinduma nanga o ko senga mbongo te. Oui. Mais comment il y a zolobake ba pesi mbongo na été puis ba réclamer nguma na noko na eso mutuna wana tikele nguma ba pesa ki déjà azo réclamer zaki eza code na bango ya famille na bango ya garçon wana pe depuis na témoignage na ba kope kufi famille boyinga banini. C'est comme ça qu'il lui-même il est parti témoigner. Donc alors il y a tout les émissions na yo pour permettre na lo babango devant yo et devant journaliste. D'accord. To bito sate. Après débat, 1 heure, 2 heures du temps, tu as salate. Maman, tu n'as pas insisté. Bazo insister là. Bah insister tout ça, mais non, tu as salate. Comme biso staff, na biso, na équipe, na journaliste, on attend to yoki, na journaliste à boui.
il sortira au moment opportun, journaliste, parce qu'il était là. Journaliste internet, oui, bon. Et là, on ça les abos, c'est filmé, il y a un filmé. On ça l'émission na ndenge na bino. On filme l'émission na yo, au tiango là où tu veux. À ce moment-là, ce ba bengio, ok nous hommes nyongo na bango, ba foutu même nous on ne peut pas faire l'émission avec ça. Nzambe nanga to mama, yawe to mama na nuwe, sinja kolela na tikina nu, to mama na nuwe. Shalom d'abord de mer, oui c'est la femme Tamar. Du 18 au 20 octobre 2024, nous sommes à Paris, yes. 8e édition de ces méga conférences à Paris avec l'archevêque Béatrice Maloma, où nous allons passer des forts moments d'enseignement, d'édification, d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, viens encore expérimenter les dieux de la Bible qui opèrent jusqu'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je t'invite, invite aussi l'autre. Les détails sur l'affiche qui est juste derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tout ça appelle la Congo Mobimba. Tout ça l'action, c'est un soutien financier et matériel. Tout soutenir action oyo ndekonabiso atie na programme pour la Goma. Pour nga pena ozala wana to ya na Goma na l'indele pour na koya na fondation na e pour tout soutenir nga pena ozala na côté na disolango to ozala wana pour na ko soutenir bana Goma to ya bato bazo traverser ba moment difficile ba kimi ba guerre ba perdre ba famille ba na kati ya ba pasi to ye pour na bino nzambe vraiment apamola bino nyonso bolandi mbela oyo botinda ba moyen pour to kendo ko aider bato na Goma. En tout cas, je serai à Goma. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur. Bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kutanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. On ne peut pas faire ça. Tout ça convaincu. Et si le wana ben na mpiaka tout ce que l'on a transporté tout PC $20. On comprend auto anzala. Et si les baquets. On a voyagé na epoto. Donc on a comme na poto awa. Poto oyo. Oyo. D'accord. Et ça mis il y a combien de jours? Ça fait combien de temps? Ça il y a des semaines, non? Et ça mis avant 2 semaines. Oui. Ça va 1 mois déjà tout là-bas. Oui. Donc na dans poto. D'accord. Bon, ba on ba obim ces missions na bango. Ce qui n'a des listes na bina bim ces missions na obim ça on a page na YouTube na tout va chaîne o isa chaîne ami na ba yi ba bim c'est lo na bango. Petit na ko benganga ta on a combien wa vi au mon émission. Yenga wana. Oh mon émission ngabi oui. Na mon émission. Mais abi au monde talemi na bi oui émission na talemi bien na mon psycho yo. Boko qui ne réclamer ba mbongo na bino.
Donc bon réclamer mbongo na bino lokola etalami boye je crois que ba obenga bino mo tala donc tango émission ya ye yo c'est que no sa mission ndenge na bino oui yo ye na opoto ngana ye na poto ba sali émission na ndenge na ye na mona pe na ba TikTok to moni émission na ye tango kota bengi est-ce que bon mona ki une émission ana parce que nga denile son na sa émission ndé na yebo j'assume natanga ba kombo pe tant porte parole azako leka aoleka na ba chaîne nga na leka congolais toi bi ki delise so gaza likama oloba lobaka si j'ai commis une erreur je m'incline na senga pardon mais loko nga na ebité net ba complot oyo c'est un grand complot et c'est un complot terrible ya batama ki onande ba osale loko na ba poto moni bango nyoso na kati église wana ba sa yona na kati église wana to moni ba to so ba lobby wana eza bekini na bango je cite pas le nom papa to koma wana tango asale monsieur tala même si to mona on a réseaux sociaux to na commenter to bipe c'est que manga mango ki ndande bo yesu ko muto ngonga nganga asale monsieur abengi yo prophète de la nation pas le banoni papa na biyo zu numéro nanga abio non na bengi yo parce que na moni émission et bandi ko leka mais na moni vende tala mien atindeli ngangu Nathalie émission mais oui et talami na moni siko vraiment makambo epesa alors je crois que maintenant ba kusenga mbongo lokwa baza luka mbongo yo zo mona mutasai mangu bazo luka ba 200 000 oui alors siko nga ambition ndenge wana bi bon alors yo à ce moment so batale émission ba obenga yo au solo là tranquillement na li solo nyoso ba kati ba cheka moi parti ya profiter kaka kenesko kusenga mbongo siko muto aye ko dénoncer mutu enregistrer onde. C'est ça aussi. Muto aye alinga muto anati bakosi yo bafuta ka umbongo te oza lokuta oye lisusu imagine que c'est na sa émission mais siko ye na piège na bango ezali ke na sa émission ana pour permettre ba mona pendanga na plateau na bango bazo confirmer makambo na biso to so commenter mais staff nanga ba non de laisse tu peux pas passer dans cette histoire là et tango siko yo asali abengi nga ana nous avons enregistré. Mais Akati Nyosto Sololi, parce que là j'ai vu qu'il a enregistré, mais les solos ont moulé. Akati a tiré parti au Wana qui bétia, bon, on peut se 200 000 mots, on combien, au po, il y a un mot à Zaki, on a moto baïkinaï. Donc, j'ai compris aujourd'hui que, effectivement, Bazaki déjà envoyé. Et bagi piégé, nazaki piégé et récemment piège on est simbité. Alors c'est ça qui m'a fait mal. Après à Sengingai lobby, abandon insister quoi. Lobby. Okay. Parce que j'ai atteint audio moko. Nanango. Mais na ochangote. Na yo kisabino kana squatter parce que bango na yo zela na yo na mona mayele na bango iska basoya. D'accord. Donc yé au moment na tangi journaliste té. Po ceux qui ba yebi journaliste na ba osani. Ba okende. Koluka journaliste wana donc garçon ana sko yo lobita zo benga ngono abenga ko ba erni ba 22h 21h heure de Kinshasa oui abano benga ngata on a insisté oh papa vraiment bima journée bimi mbongo e bimi na bimbonga we bimi wapi oh mais bino mo batu bo sali image bino mo batu bo publier image a poster kango wapi yango na lobi siko ngai na mbonga ngo yo na zio wapi bino mo batu bosali makambo na bino nga mutu na filmer yo te bino mo bosali témoignage na bino est-ce que longi nanga eza wana et puis yo komo senga ngo ba vie ebele na tuni ba vie yango euti wapi et puis ba biso na TV ki ba vie ebimisaka 200 000 on a la poste tinanga poto pona na sécurité parce otinde poto wale ça ba tuni bazo menacer nga bi poto mais ye ba poto na pe ba otindo pe ba kangi yo na poto ça dit makambo yo lobi eza lokuta ote eza ndeto yo kana kina bango ba pesa ngate ba lobaki na ngana lobisa boyina lobisa bona loba pourquoi ba balaxi bodio ana te mais moi j'ai des éléments to comme na monde asikate yo o kangi ngape na kangi yo zo bimisa bodio continuer pour na monika moko o ba katinda mo étriqué mais siko o nyoso yo solo na ngai o yebi esigeza bimisa ngo pesa bango na FCM mais yo mbongo ngo zo sengo même fona zo ata 250 000 yo promettait nga 250 000 yo ngana yo to zaki devant batu tito sur la devant batu tito sur la batu nanga ya monda ko baza ba resista yo batu tout bazaki wana ti ozolo bana biso to lo bana journaliste on a pe témoin si ko ngana on promettre 250 pour intérêt ni na senti langage ne sanine échanger c'est comme un mutumo boye ba contacter ba tindie
pour appuyer nga na olanda langage na il fallait pas bimso Joana oyo wana to sololi pendant 40 minutes et 4 abandeli sous mais moi j'en ai pendant 40 minutes et 4 après 40 minutes et 4 donc on sentit que biso to kende kuna mama mbongo te a changé biso to kende kuna mama mbongo te to kende cop na biso to sali yango et puis tout ça mais bino bo manipuler nga ta on a vu langage amina na ngwa manipuler yo muto yena muto pananga mutu ana boye parce que soki azana ya solo mutu a solo abimisa bodio poison enregistré ngate abimisa siko bodio oyo to solo lilobi oyo abengela kinga na nzala venaki na nzala na oyo ya liboso apesi $20 pour na nzala deuxième fois l'histoire asengi $20 na lukata mwe loka olia sikoyo alobi o $20 na sana oni otina ba $20 na sana oni parce que $20 eloko te il faut ba 250 000 faut même ngata 250 000 francs congolais dollars na seki ko na e orevara ndebo imbongo yo ke no senge pa ya wale mais yo saki vidéo pour wale sa pesote siko wale sa pesote oh ba moto yaki na lobi ki mama mbongo etali nga mama ya mbongo etalanga en quoi ceux qui bossent vidéo na bino fallait botia numéro vert oh moto so alinga benga bino alinga consulter bino botia numéro mais pourquoi botia numéro te voilà donc mongai na yebi mama na bino na commence na sentir na bio bandidia na moni mabeza ali parce que na monaki tina tindelanga image moko ya pasteur moko songolo pasteur moko songolo pasteur wana sikoyo azako loba na audio wana batie pasteur pe Kongo ebani bon jeune mo ya sala biloko na TikTok na bona otanga komone c'est de petit open na yeb la moni batie photo nanga pasteur mo boy to ebio na bureau na yo vous avez qu'être zé longa kozika vous avez musala nzambe mzazo fika loba ezalit nanango batie miniature nanga azozika elongo boy nde ye mutazo sabiloko pona walesa tant tina tinga ngwabi toza ko analyser na ye ko comprendre que bato basali oku yo ebi bato na ngam bango te wa mama tina mtazo ngam na bango te abi fait attention na moni bato yo babesco babesco ba changer. Donc, au fait, c'est un montage de outil côté Wana. Parce que Moutou a yé collé là que pasteur Boye, pasteur Wale ça a Kosibiso. Comment Moutou Wana a réussi à gagner? C'est ça, on a une loba. Parce que ceux qui y ont pour aider l'homme de Dieu. Pourquoi il a réussi tout le dialogue de ça? Mais Abimi Signo sauté. Voilà. Abimi Sango. Il y a lobby au soleil pendant autant des heures et 4 à Zongeli. Récompensé nangai na ye pai na yo papa nangai kolo nazosenga na yo makanisi elingai na moni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondokelaki ngai mwana na yo mimie ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi soki koyeba mbele nasalaki yango te ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi kozanga kotosa ememelanga etumbu kozanga koyeba ememaki nanga bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bongo yokela ngai mawa nasengi yo pardon kozanga koyeba ememaki nanga bazela mabe kozanga kotosa ememelanga etumbu zambe na ngai sunganga mwana na yo zambe na bongo yokela ngai mawa oyebisingai mwana na ngai mime salela
lokola etika makambo ya mokili oyebisi ngai papa nayoki yango menga mpe nalobi papa kotika ngai te nakokoka lisusu te sunganga mwana na yo pesanga makasi nalonga monguna kwete yo ndekolo ozali makasi na ngai yesu na ngai sunga ngai mwana na yo papa na ngai sunga ngai nakweya te sunga ngai mwana na yo kolo yesu kotika ngai te nakweya yesu kotika te mongu nalonganga mwana na yo kotika te nga nakweya na masumu yesu simbanga na loboko nga nalonga kokangela ngai motema te papa kotika nga te na sakwa yawe telanga na miso ya mawa yawe nazali mwana na yesu ngai kaka mwana na yo papa salisanga mwana na yo kolo ozali mungwa na ngai yesu yondo pesaka ngai sukali yondo pesaka ngai elengi ya motema nzambe yondo tombolaka ngai yesu Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse. Iskanini vous se retrouver dans Bamboka Nyonso, dans le Binabino, shalom, la paix de Dieu, et Zanamabota Nabino, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi encore, Maman Esther Mboko, bien-aimé dans le Seigneur, na pesi mbote mingi, na bande Nyonso, Obazolanda, vidéo oyo to bazolanda émission oyo nzamba sali bisongolo na pamboli chaîne oyo je vraiment considération bien aimé dans le Seigneur la nouvelle tendance tika nzambe apambola papa lendele au nom de Jésus-Christ nzambo na pambola bien aimé dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons parler de la part de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Je lis par la grâce de Dieu. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, ne donnez pas l'avantage à l'ennemi et n'oubliez pas ses desseins. Bien-aimés dans le Seigneur, dessein ennemi et zanini bien-aimé dans le Seigneur bomona biso bito tike la avantage te avantage nini azwaka na bomona biso bien-aimé dans le Seigneur Satan zwaka avantage tant tozo kota kosimba o ezayaye parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous allons faire ce qui est à Dieu. Mais tant que tu koti pona ko simba o ezali ya Satan yango yazo zwa avantage na ye dikona bomona biso parce que to yebi que Satan azanaba makambo o ezaya ye moko tant moto se retrouver wana nde akoti na kati ya piège ya ennemi bien-aimé babengi le père de mensonge bien-aimé dans le Seigneur babengi Satan le père de mensonges. Mais tous autres talaye, na Jean 10, balobi, le voleur vient que pour voler, égorger et détruire. Jésus que ça dit, moi je suis venu afin que mes brebis aillent la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous tambola selon la parole de Dieu, selon la vérité, vous pèse avantage na ennemi. Mais ce que vous tambola mensonge, yango nous pèse avantage. Mensonge zaba arme à Satan. Bien aimé dans le Seigneur, se retrouver katina yo moi nzambe à ozali sous moi nzambe to commis fils aux filles de père de mensonge. Et on parle de Jésus dans Jean chapitre 8 verset 44.
Il a dit, vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père qui était maîtrière de le commencement. Il préfère mensonge dans son propre fond de son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, parole de car la partie B, il y a Jean 8, 44, Satan ne peut pas se tenir devant la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches dans la vérité, Satan a avantage parce qu'il ne peut pas se tenir devant la vérité, bien-aimé, parce qu'il est le père de mensonges. Ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la colère, tu donnes aussi l'avantage à l'ennemi. Dans les calmonies, tu donnes aussi l'avantage à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, Nakindumba aussi, aux autres avantage et pas ennemi. Parce que on est arme mais nous sommes des enfants de Dieu. Namalobanabiso, toi il va contrôler. Même parole le bien, avant de parler, il faut tourner ta langue cette fois. Pour obimisate o ezali ya bonguna, mais obimisa o ezali la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a toujours pour tout ça, attention à le lingue n'abiswa ko tambola, le lingue n'abiswa ko loba, le lingue n'abiswa ko sala, façon n'abiswa ko comporter, bien-aimé, sinon tu vas sa kaka avantage l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu outil na banda ko différent, ba caractère est différent, mais tant tu continues à bon zambé, toye baka ko contrôler yango moni photo sala ba auto délivrance pour to pes avantage na monguna te. Bien-aimé dans le Seigneur, na mano banabiso na ba acte na biso, parce que ce que nous avons hérité de nos pères, ce que nous avons hérité na ba famille, tant auto yamba ka surtout que Seigneur sauver to bossa na ke yaba quelque chose ba comportement auto hérité ba papa pe ba maman na biso to briser yango. Te banako longola ngona kati na biso po ete bisika tozo kende monguna azo avantage te. Bien-aimé dans le Seigneur, to tambola selon la parole de Dieu, to tambola nako banga nzambe po ete to pesa satana à ta raison mon côté. Selon la foi, selon la parole que o tozo yoka yango zo me biso kondima, zo me biso façon à kotambola na nzambe poto tikela te avantage et pas ya monguna o alukaka biso butumoi diaba lukaka yo na lolenge nyonso bien-aimé. Alukakayo na lokuta azolukayo na kindumba azoluko na colère na méchanceté na haine na jalousie satana alukakayo po yazo a toujours avantage. Atinda kayo même si que na magasin yiba po yazo avantage. Atinda kayo ko soit na ko disputer po na ye azo avantage. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est au hasard moi nzambe au hasard serviteur servante ya nzambe, nous allons marcher selon la voie de l'Éternel, selon la parole. Poto ebana kopé ça a été avantage. Tika nzambe wana apambola bino to kanga ba porte nyonso, même na libala, même na banda ko bisika bozwa mina misana bino kanga ba porte po monguna azo avantage te. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. On se retrouve encore demain par la grâce de Dieu. Tika nzamba zolo komo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.